Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Fidèle Nyonso ya Congo Check Check TV avec votre humble servante Darling Love Yeo la canon abinoye mbote partout place bozwami mbote encore na mon boss mon patron papa Sibo Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa toujours Darling Love na émission na ye vous avez droit de savoir lelo j'espère bozomo na famille na papa na maman bango moko vraiment na rolinga ba betela biso problème nini oyo komeli bébé na biso oyo bozomo na awa bino nyonso balandi ya Congo Check Check TV nazo banda na papa. Bonjour papa. Bonjour maman Jonas. Comment on a? Comment on a Patrick Ntumba? Merci beaucoup papa Patrick. Bonjour maman. Bonjour maman Jonas. Comment on a? Comment on a maman assis? Maman assis. Papa Patrick nazongela yo na banda vraiment na yo problème nini ekomeli bébé na biso kitoko boye azana bandage to monike azana ba pota batongi eza problème nini soko ki ko expliquer balandi nyonso ya Congo Check Check TV. Bon problème komelinga eloko yo esaleme pa mwana nanga eza mama lupango. Mama lupango kote to bando ofutela nde muto asali mwana nanga boye ye selo explication na ye alobi mwana banda obenda resho na kati ya ndako na ye ma ya moto ekweli nde ezixie boye tant to komaki na hôpital epa ya bamunganga bake kokuta acide na kati ya nzoto mwana donc ma ya moto ebongwani acide ou bien bon nazo comprendre te ce qui est komi acide nini po bamunganga bamoni tant batalaki pota ndenge baswanyaki yango ekomi ovimba ezovimba yango bakomi mitona elo nini eza na kati ekomi esaliki pota esi ekauki me nzoto ya mwana ekomi ovimba ka ntango ezovimba mwana azokwanza pota ezosala lisusu ekomi obimisa bamakila yango nde bakei kotinda biso na campus epai ya bamedecin oyo bayebi bamisala wana ntango basalaki examen nde baye kokuta acide na kati ya nzoto ya mwana donc balobi acide wana telemaki eza na kati ya nzoto yango nde moto ezoprofite babiloko evimba epanzana ndenge ezopanza na bapota wana namoni na bapota yango comme si batongi daye basalaki première opération oui kingo oyo ntango basalaki yango kingo ezalaki ya kokangama donc mbango ezalaki ya kokangama na tol na ye bon tellement ke na beleli epai ya bandeko na nga baoyo bazala na Kongo ala basusu baya libanda ndenge basungaki nga nde baye kokata kingo oyo bakataki yango kokata kingo basalaki yango ya kosala na bamaboko ezalaki ya kovimba babiloko ezalaki ya ebimaki ya minene ti ndenge baye kokata yango malgré kokata oyo bakataki yango eza kaka na moma moko eye donc bovandi boye bomoni ekomi ovimba lisusu ntango tokendaki hôpital nde bayebisaki biso eza acide oyo eza na kati malgré banyonso oyo tokosala ifale kaka tolongola babiloko oyo nyonso tobenda na acide oyo eza na siko acide yango eza na kati ya nzoto bamédecin balobi nini bon bamédecin selo bango balobi neti a partir ya awa eloko po eza makasi elongo nyonso koto eza makasi koleka aza na pota awa tema ke opération basalaki balobi balongola eloko oyo nyonso balongola lisusu koopere balongola babiloko balobi ifolo babandela mosala oyo nyonso bazwa mosunya awa babamba awa basala neti quintage à travers ya babiloko bakosala nde ya kozwa mwa lobiko balobi baoyo nyonso basali oyo acide ezaka na kati oyo botongi eza pota me eloko eza na kati nde ezoprovoke babiloko lisusu wana nde esala. Merci beaucoup papa Patrick naya nanu epai ya maman nde mutu papa kendaka mosala yo nde otikalaka na mwana accident wana ekomaki ndenge nini? Accident wana ekomaki boye nana ezalaki ya kopangisa na ndako mwana mama lopango wana yaye ya suka ye komema mwana kana ndenge ya kosepela o bebe butu ndenge azalaki pana yaya na ye koya na ye nde amemi mwana
kokota na bango na ndako esali même pas 5 minutes na kika mwana gangi kobima na nga na bimi na kutika mwana poso nyonso elongo na tuni bango eza nini balobi eza ma ya moto mais yo moko mona ma ya moto na seke sopa na moni ma ya moto te na moni zungu te na moni resho bango bazoloba wana te tokomi kaka kokende ba hôpital bazo traiter mwana ba pote ezokakoka biloko ezovimba kaka ti ndenge tokomi na campus bazoloba ke na kati na ye eza acide seke mama wana alingi nde amelisa mwana acide po aboma ye kobunda na ye kobundaki na ye po mwana wana azalaki aliaka biloko pamba te amelaka ka badole na babiloko ya mike lokola abandi koboya komela acide wana nde esopeneli ye nzoto mobimba ti boye nde balobi eza acide moto abwakeliaki acide yango wana ti ndenge batretaki ye mabe kingo wana ekangami na lipeke boye basali opération ya liboso ya mibale mbango wana evimbi makasi nde bakrate boye balobi faleka basala echirurgie plastique mpo bakrate babiloko nyonso nde akobonga bien sikoyo bambongo bazosenga wana nde toza nango te nde toobelela mbongo wana soki ekoki bakotraite mwana kozonga ndenge eza. Merci beaucoup nazongela papa Patrick. Papa Patrick, est-ce que maman oyo mama lupangu na yo wana oyo problème accident ekomaki na ndako na yo wana mama wana bakanga ye ou bien azwaka soin ya mwana na biso? Bon mama wana bakanga ye tant tokomaki na ye na parti ya Kalamu magistrat alobi oyo eza crime sikoyo bisika ba criminel ezaka na makala yo za mobomi bamema mama wana na prison batia na prison kuna tellement que azana ba maître avocat na bana ye misusu bavandi na poto tant bayokaki nde bakomi obimisa bambongo ake babimisa bambongo baye obimisa mama tant babimisa ye mama libanda toke koyebisa bokumesa akomi na Kasavubu mama oyo azikisi mwana boye abebisi fi ya mwana en plus abimi lisu libanda mokanda oyo asalaki na parquet ke akozwa mwana en charge asali eloko te tozo mwana ka libanda ake ozwelanga na préavis na bima na lupango ateka lupango akima po bato akomi oyo po basomba lupango na kati ote papa Patrick soit oyo mwana biso bandaye kozwa na hôpital à campus mama wana ne mutabandaye kofuta bon maman selon ba maître avocat na ye ba bokilo na ye po azana ba maître avocat ba bokilo na ye nde ba yebisaki ye que ne vous en faites pas ba kotie nulle part ce que lingo zwa ba soin ya mwana wana ekolia ba mbongo ebele oko risquer oteka lupango po mwana wana asikaki mabe ba yebisaki ndima okota buloko biso to sala ba démarche okobima tindenga akotaki tindenga basalaki ba démarche na bango ndenge balobaki to ba bango bandimi ke mama lupango akota na ye boloko mais asala eloko te balobi mbongo akosala nango eloko oza nango te ekobima wapi oko risquer oteka lupango mieux vaut ondima okota boloko biso to sala ba démarche okobima ndenge basalaki akotaki boloko basalaki ba démarche abimi. Bon, ake ofundanga na parquet ya Kalamu ye mama na tango abimaki pona ko distraire nga ake ofundanga kuna o azana nyongo nga ndako asaisir ndako nga azofuta te na bisi bango bourgmestre nde muto achanga alobi dola ndela na dossier mwana ti mokolo justice akatango bino pe bokopesa ye mbongo na ye ndako ye pe azuma na bino en charge na parquet bayebisinga o likambo ya mwana eza likambo apa likambo ndako eza likambo eta ezotala eta civil bon biso tokangeli yo pona makambo ndako ya mwana justice azotala bakanginga na parquet batindi bato ya parquet kuna babimisi biloko nyonso libanda tinde na vandi awo eza epa ya ndeko na nga babengani nga kuna balobi makambo ya bino ya mwana bokende olandela yango libanda oyo tokangeli yo eza makambo ndako na makambo mwana eza makambo des problèmes différents moyen futa ndako eza te po na bando landela soin ya mwana na moto na bando sala nango musala tellement que nga na bando lelo naza na hôpital lobi na parquet moto kutu bakima nango na mieux retrouver na lisu na musala te mwana na hôpital aye kokangisa nga po na nyonga ndako
na parquet bandimi balobi o eza dossier à part ya mwana eza pe dossier à part ya mwana lokola justice aza nango o eza dossier à état civil bakati yango ke ngana bimandako tolandela ya mwana après ya mwana jusqu'alors ba maître ya maman bazwa yango batinda yango na cour suprême cour suprême ndeko binisa biso je préfère donc cause ba 6 mois 7 mois yango yo tozo kende après 3 semaines boya après 3 semaines boya après 3 donc tant na landeli yango na monika ke onde mbongo ekomi au travail biso lokola to na eloko te yango nde monument no ya tikali boya. Merci beaucoup, Papa Patrick. Nazongela maman na biso. Pour problème comme aboué, mutako matina idée ya romelisa mwana na yo acide. Est-ce que bozala déjà na baranki na maman lupangu na yo ou bien ni? Tozala na ye na rangile te na lupangu na yo kutuna na umelite nazala kina un mois ya pamba sali likambo na yo wana. Nani tofandi na ye po to bendani ata makambo mususu na ye to bendani na ye. Na moni kandinga sali likambo wana. Nto idée ni nazala nango ya romelisa mwana acide. Bandaka chende bazolo ba mama wana to mone neti muntu azalaka na kindoki o bien makambo so salaka na balokataire na lupango na elekela abantu akache to yebite ndenge alingi asala mwana po aboma yesu kini na yebite. Merci beaucoup Papa Patrick. Message nini ozo lancer na bato bazara na mitema ya mawa pour na minute oyo opération opération mo écoutera vraiment cher. Message nini ozo lancer na bato oyo ya mitema mawa. Message ozo lancer pa bandeko nanga ya mitema bela ba papa nanga nyonso eza yake soki bango te mwana oyo akokola ka boye. Ou bien parfois eko risquer et vimba lisusu e ko panzana abungisa bomo na ye. Donc nazo senga pa bango basunganga to bikisa mwana oyo bato misusu bazokamwa ndenge abiki po ebele abantu abanda tango babisusu abanda otala tango azikaki balobi te oyo akokufaka mais tellement que nga nazalaki likambo na mutu te à travers ya nzambe nde bonani mwana oyo aza boye mais basunganga nazosenga bango basunganga nabikisa mwana oyo nzambe oyo aza likolo akobakisela bango mikolo ya bomoi akobakisela bango na oyo baza nango 1000 fois donc bakozwa babiloko ebele à travers ya mwana basunga oyo aza angelo ayebi na ye eloko te alobaka na ye te nayebi te soki eloko nini epousse mama na asala mwana oyo boye basunganga tobikisa mwana mpo bambongo basengi ngango. Basengi combien papa? Basengi nga balobi kosala opération oyo $2000 soki mpona kosala oyo wana na campus wana na campus docteur wana alobaki fallait bapesa $2000 pour bakata eloko bon jusqu'alors mbongo ezate tozalaki na hôpital kuna babengana biso mbongo ezate tellement que hôpital soki mbongo ezate oko expliquer mutu nini o mwana oyo bazikisaki yango epa ya mama lupango bosoigner ye ofele bakondima te bango bato ya mitema malamu nde bako sunanga to bikisa mwana oyo mama aza na mbongo aza na baconnaissance na ye soki tolandeli makambo ya mama awa solution ekomona te message nanga ezaka bango bameka kosunganga to bikisa mwana nzambe wafutaka nda koyeba ndenge nini nakoleka na mama na baoyo basunginga mpona mwana nanga abika. Merci beaucoup, j'espère Bolandi message au papa Patrick alors c'est vraiment azakaka plus na besoin ya aide pour foba sala bébé na biso opération bota vraiment mwana kitoko boye akoki te ke vini mombati kala zala ka boye po balobi acide wana ndenge ezaleli misunyo na magoto bazokata ngo mais bando vimba kaka to besinga ifo basala ngo vraiment opération bande konyoso oyo Bolandi émission oyo vraiment ebeta bino na mutema ko hésiter te pona ko aider papa na biso oyo vraiment bande ko na biso nyonso ya baluba hein ya biso vraiment bandeko pour lukabo aider il resala vraiment bien hein Freddy Chibangu AG-Trad patron des patrons oyo moi biso vraiment ya muluba et ça la bien ceux qui ont aidé et ça vraiment pas si romona bébé na biso boy azano mukie nous mona mona kitoko
to baba koko tika yebo été et ça vraiment pas si na motema tozo chité déjà maman liloba ya suka pour na émission na biso ya lelo pe message nini ozo lancer na bandeko bazota la biso yanga nazo senga ka lisungi basunga mwana na ngayo na boti ye mobimba azalaki kitoko makasi nde pesi mama na motema mabe po asala yebo basunganga kaka moyo bazosenganga na hôpital nde naza nango te nde nazotelemaka na radio basunganga mwana oyo abika kaka soki abiki ata mokolo mosusu nzambe akokanisa makambo basaleli mwana na ngai basunga ye kaka lisungi nde nazosenga bamosusu baso basungi ngai mpo na kingo nazosenga bango ka balemba te eza ka lisungi ya nzambe akopambola bango kaka basilisaka mosalo basi babandi nde nazosengaka. Merci beaucoup Papa Patrick. Contact na yo mutu alingi asunga yo akoki kozwa Papa Patrick ndenge nini soko pesa numéro moko ou mibale. Numéro nanga eza 085 288 87 05 085 288 87 05. Merci beaucoup Papa Patrick. Wana vraiment un numéro normal personnel so muta bengi azwa yo. Ya maman eza 085 274 15 49 085 274 15 49. Merci beaucoup. J'espère vraiment vous avez qui est belé à Rolanda émission. Vous avez droit de savoir. Bino batuboza kanaba mite mama lamu. Bo aider vraiment moi na biso oyo. Hein? Ceux qui bo aider msusu boze la teke mokili ne futa bino. Nzambe wazali kolone mutako futa bino vraiment. J'espère bon monaki ezate que Darling Love va inventer likambo oyo. Bomonaki papa na biso dernièrement les kaki na tokomi wapi et pas ndeko na biso Eliezer. J'espère bomonaki ezo continuer kaka un hôpital basengi $2000 pour nous sala vraiment opération oyoyo bandeko bozana mité mamawa. Merci beaucoup, merci encore na mon boss mon patron papa Sibou Mutombo depuis Allemagne. Papa moi na biso akweli problème biso baluba tozara vraiment ini problème à mutu moko ezala lokwa ya biso nyonso. Merci encore na mon réalisateur Metitima bozaka toujours branché na chaîne Amino Congo Check Check TV bozala décider to monani check Congo Check Check TV Yasibo Mutombo Congo Check Check TV Yasibo Mutombo